Papa Pato Benga Kibiso, on a un message. Vision à Zamba Bankosi Mibale, lui a mot comme thème malam, n'a le mot comme thème mabé. Bon, merci papa. Tant que nous avons vision, message au papa, nous avons une vérité. Nous avons dit que il y a 2 et 3 ans, nous avons dit que 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 nous avons dit vision. Il est qu'il n'a mutu nangai, il est qu'il n'a maël. Quand ça zamba na moni, ni ya mamoko ya monene, na boka miso na moni lion ya monene. Lion ngo azoya, mais na zo moni na kandate. Na lion mususa bimi kuna ngao. Azota miso mabalo bi. Obi na moni mayele ya lion wana azo parvenir ko ibsa. Ba lion ko ya bibino ko kindi. Mbe ngai na zo zela bino afin na ko atangi kanda. Mais nzamba bani ko dimension lisusu. Habitala lion wana place ya vandi. Gauche asini mokuwa moko ya munene. Na 2h30 ba ko fongola nga vision ya batapoto. Mais ngana ko ibsa bango boy. Et à cause que c'est tina bango te pas apé bitumbeza. Ba sala pa bonila. Nzamba ko sala ngo. Mabaya. Mais en même temps, lui a mis balé à Ebobima. Lui a mis balé à Bimi. Bah on va le passer à lui. Bah ça va lui a mis balé à Lyon. Mais on a mis balé pas Bimi. Yo au lobby que lui a mis balé à Zaki peut continuer d'abatu, continuer d'abanyama et pas lui à Liboso, bah Kendi. Bah on peut pas aller na kata busanga niwana. Oui papa, n'a pas la vérité. Tabu azotinda bango. Alors bino ndende dia zobele la bino ba bokindi. Bokindi. Mais on peut tala tindi bango. Azumi wana mukema atini bango azumi kwa wana zalaki na nguya munene akati ba branche ndambu abibo simba bo cha classe ni kana mkolingolela la biso vision na yo ngoleur yo moni tant yo mozo sala analyse na ngolelo o sala analyse na ngondeni na bakonzi ya mboka awa na moni lion liboso pe na moni lion ya mibale est-ce que o eza membre ya FCC na kashite nani FCC na cash balio mi balio na omona bondi FCC na cash siko zena na ba mi balio na ba beta na ba yo kala te do yo soko ko to pesi ba ba tactique ya prière ba yo kala ba so un problème grave nous avons battu singa ibisingai bonde la pona ba yebisa pe ba mo lisusu lo baba bonde la baba ngate ba bonde la ngati ate ba fa na ba bonde la. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babena na makomi Jésus. Roi de gloire assis sur son trône. Très heureux de vous savoir que vous êtes là en train de nous suivre, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette grande émission et la grande chaîne qui vous donne à tout moment des bons témoignages, des informations, pourquoi pas, de vous amener aussi à apprendre quelque chose spirituellement. Je vous dis sincèrement, merci. Et to Pambolibino ba de Bozana Paris, Bozana Londres, Bozana États-Unis, partout, bana le Nazaréen, to Pessimino Mbote, Biso, to Ndima Kosala évangélisation par les médias. Nous profitons pour saluer la grande dame, la reine de tous les mamans. Il s'agit là de Queen Mother. Donc, Topesio Amote, Kotozali, Maman Tiffany, Topesio Amote Belé, Talaka Moussalo, Sokiyote, Maman Tiffany, Sokiyote, la Queen Mother. Merci dans l'opportunité, pour avoir confiance aux OPC Abisso. Et nous disons c'est un grand merci, na bande Konyoso, Bandima qui kozala wana pona biso na tongo na lelo. Comme je vous ai toujours dit, qu'à chaque instant une idée de plus, on a encore amené une idée de plus pour nous aider bino, pour nous commémorer spirituellement, pour avancer dans Zambé. Nazanga mon côté na plateau ya lelo, tokolomela maman na likamoko kwa mutuya oyo ekosala qui place beaucoup zala pour bénéficier un plus. Je suis avec le prophète Patou Mosakoli. Ye azananga Mosakoli Patou. Na yende to kotati pour
toyeba kopesa bino oni to kongisa bino. Mais avant tout, tika to katana musaliti. Avant tout, to katana musali. Pour ceux to kati salite, yo ebikaka. Yo ebikaka. Mwana nzambe nyoso kotaza sali. To baki ke kino na ba bébé ba okatela nzambe sali. Alors sans plus tarder, tozonga na régie. To katana musali simanango tozonga boy. Pozo ya bino yango. Allez, Katela, Yambalo ya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Yambalo ya daba ministra bakokata. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Merci nakanisi sikonde tozo banda na Mosakoli Patou. Bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Oui, ça va. Ngana to kutana ba merveille. Ah, ngolo nzambe papa. OK. Papa Patou benga kibiso anzana message. Avant to kotse na tema lelo na lingana no Mosakoli azala à l'aise apesa bino message et na simanango nde to kozonga pour na toyeba kosala ba échange ya ba idée na otosana yango. Bon, merci papa. En tout cas, dans les sengo, ceux qui n'ont pas qui sont dans la moni, bateau na mona kilobi à bonne santé, ne peut se rendre merci. Amen. Parce que Nzambende a lingi biso tozala na moment wazo bomba biso tozala, après biso basali biso tozala, donc dans les sengo makasi ya koleka. Donc au moni tant nazo kolala nazo la muka na kati ya mosalo nzamba pe singa nazo mona ya mingi. Ne se rendre merci. Attendez, tant nous avons vision, message au papa, nous avons vérité. Nous avons dit que il y a 2 et 3 ans, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que mais papa, nous avons dit que nous vision, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit vision, nous avons dit que nous avons dit vision. Il est qu'il y a mutu nangai, il est qu'il y a maël, mais si Seigneur, pesa nga la sagesse, le Saint-Esprit, na kamba pinza na kati ya mulimo na prière, nzamba za solution problème. Na moni na kati ya zamba, papa. Nakati ya zamba na moni nyama moko ya monene na boka miso na moni lion ya monene lion ngo azoya mais nazo moni na kanda te mais nakati ya lion nazo mona lion comme si lokola lion ngo ani esengo lion azo yibisanga alobi ozomona siko na zane esengo makasi na bengi si ba nyama ba to sangana ba basangana bango nyoso po basangana ba meka nani mwa moke ko ndisa nzela bazamba nzela zamba ngo ezaki pene na basalite makasi koleka. Obi papa na webiso vérité na moni lion ba nyama babandi kosangana basangani tala ba nyama lion ngwate liboso na bango abi antoza na sengo o sangisa bino oleke bitumba isa na kati ya zamba tala banzele kama mekamale to fongola nzela
tu bani to kolekela manzela malamu obi ke bato basanganaki na moni na ngambu ya mosusu côté ya zamba na point na mona lion mosusu abimi kuna ngambu azotala misu mabelo bi oh mais ye abengisi bato na pesi bato bangwana mais modèle ya zoloba lokwa zoloba na kanda papa na biso lion na zoloba na kanda lion ateli na mosika ateli lion zoloba na kanda bi oh mais ngana bengisi bato baya to sangana poto luka mwende nini to kofungola banzela na kati ya zamba poni mboke za la malamu zamba pesa la malamu bato ba vivre na kati ya zamba nyama vivre na zamba mais lion wana lotala misu mabe pourquoi ça ni obi na moni mayele ya lion wana azo parvenir ko ibsa ba lion ko ya bibino bokindi mbe ngai na zoze la bino a bokindi ko sanga bosola mais ye atindi ba lion ba kindi ko sanga lion mususu na ba nyama ba mbolo ko banani susu mbe ye moko akiyete afin na ko akangi kanda mais nzamba bani ko na dimension lisusu abitala lion wana place ya vandi papa no yebso natali maka lion no kisomo no kipenda mawakati nanga ndi oh mais lion yo abimi su motema mabe mais lion musoza na sengo makasi ah asepelite ndenge lion yo ya motema malamu asangisi banzele fungama po zamba eza na basendete zamba eza na bafumi ya mabete po baza na malamu ya sepelite na moni na kati ya vision nzamba tali singa sikoyo lion wana oya zotala misu mabe na loboko ni ya gauche asini mokuwa moko ya munene papa na kati ya mokuwa wana nazomona obisoki olemi musuni moko ya munene balongoli misuni nyonso longoli misuni nyonso siko kota musuni ya branche ya munene wana bakomi na kati ya mokuwa wana bachete badoko na kati nzamba meminga na dimension natala mokuwa ngabi mokuwa ya ndenge nini lion wana zoyebisa bango bini ata bino bokei ngali na simbi mokuwa nazozela mibuya awa mais nazomona force moko ebimi na se ya ba nyama mike bakei nizoka ne ba nyama wana bakei na songe ya ba nyama wana na mona mikwa moko ya mike wabuka kapesi ba na okeli lion wana bengisa ki bango ah mais lion ya monene na bengisi bango ko le sengo babomisa zamba mais nini nazomona mukwa na pembeni ya ba nyama ba ye pembeni ya lion wana papa no kemso papa je me sene biso esa ninga passe na bi oh mais pasa motema mabe pourquoi ba sabu na moni na ba benga dimension kaka na kati ya vision mkuwa ngoye moko so asimi mkuwa munene lion wana mabe asimi mkuwa munene na moni lion ya yakine sembo pona ko bengi sabato basanga nyama basangana bakende ko meka ko fungola bazamba na mona zakine sembo mbela mona ko misuna mawa lion ko mona balobi ah mais na bengi si ba nyama bala bapusa na pembe na ngai mais modèle bapusa ni bien te nazo mona pembe na bango lokola bazana ba mikuwa mikie ba yeko pusa pembe nanga mais na yeko mona na vision za batali singa na lion wana oazaki na mikuwa ya munene okay yende asimba ki ba lion nyonso bazaki na mikuwa mikie wana nde lion o wana munene ozaki na sengo atali aoki mabi ah siko ba pesinga yi ba nyama po to bongisa nzela kufungula mais na moni ye moko lion munene asimbi nzela ya kokanga po asimbi kwa nene yeko mona na monde ténèbre na monde ya molili na nzoto physique ba lion ba yembe na monde ya molili na moni lion wana avandi asimbi siko mukwa wana alobi awa atabake na nzoto na kati ya bolenge na bango mais awa na molimo nga na tangi porte mota ko bima ate na moni lion monene na zaki na sengo azolo babi ah esengi na luka bato basani ba soutenir nga po ne ba ndeni to kufungula mais na kati ya vision tata lisingai nazomona ka esengeli ko soutenir lion wana esengo basanza be basanga ba soutenir lion wana ya moni amona kina kata vision ndene ko kata pongi ne bisenye mais esengeli to kina dimension ni ndene ko lala na moni su lion wana zo regretter lion wana oya esengo zo regretter abi ba nyamo na bengi simbe modèle na bango bayeli ya mbote na ko mona tata ebisinga lobi lion oza na esengo aza lion aza ya butata aza ya ngambo panzi na ngai mais fox yo yaza nango eza ya bunzambe moke esengeli fox oyo ya bato bazana ba bunzambe ya makasi ba pousse ba soutenir na kati ya lion wana oza kine esengo nde vision eko kata na ngai on réfléchir bien que vision en kata ni lisika vision eko sukela ngai tant kaka bazui position ya lion wana ki mawa esengo au ki mawa bani ko siko souci na motema abina sangisi bango baya mais pourquoi bakangi nzela pour na lekila bakosinga nde vision ko kata place wana tant vision ko kata place wana ne ko la prière na 2h30 ba ko fongola nga vision ya batapoto
yoka papa olongo na vision oyo ya lesili ekatani pour ça que prière na kati wana tant na bondeli yeko memanga na pongi moka moke na moni libanga ya mboka na zebi sa bato bazali wana vision ya mibale na zebi sa bato bazali libanga ya mboka boy ba bonde na makasi nzamba ko tsa loboko tata zo la kisangai bitumba eye via passe pe bakangi banzela bakangi ba place ba succès zo ba mbongo donc bakangami bazo ba provision bakangi bazo lela ken pourquoi boy mais ngana ko yebisa bango boy et à cause que c'est tina bango te pas pe bitumba zai basa la ba bonila nzamba ko sala ngo nzamba talisingai bazo lela ba porte nyonso bazo la bambongo kangami pe nzamba talisingai susu eza ba place et ce qui ba ndeko bima balingi ba kanga ba place nyonso vie comme passe souffrance lela nzamba yebisingai yebisa bango place bazali ba bonila ye nzamba ko tsaka boko nzamba lui yebisa bango ba bondela makasi ba bangelo côté mpasi e kota mbamba difficulté ba mbongo makamni sezinge kota libana mboka abinga nzambe moko na kofungula na kotaki kimia ba yate me ba mbongo place bazali nzamba ko tsaka boko. OK. Prophète Patou nakanisi bandiko bolandi lokolanga na lingi tozonga na vision ya liboso. Merci papa. Prophète Patou na vision ya liboso omoni balion mibale. Omoni lion ya liboso na kata zamba akangisi ba nyama. Nakata zamba papa abengisi ba nyama. Kubengisa ma bengisa bango za ipona ni ba yokana ba solo la bazalaki na koyokana te yango abengisa ki bango to pona ni papa na ko solo komoko omoni zamba soki ezali na basende ezali na bafumi makati omona ka bato bango na kapasi isa ba bazana kata zamba tango omoni lion abengisi ba nyama baya bakutana basangana c'est à comprendre na kati ya zamba sa suma lambo te et c'est pas fungula kimi c'est na kata zamba te kimi dezo na kata zamba ne abengisa ki bango pour aptu kanzela nini oya ko diriger bango pour basa ni ba fungula nzela malamu. OK. N'était pas mibale lion oya liboso ya munene abengisi banyama baya mais en même temps lion mibale ayekobima lion mibale abimi ba on bale basa lion basa lion mibale pe za lion mais oya mibale pa bimi yo olobi ke lion mibale azaki pe kotinda batu kotinda banyama et pas lion liboso bakende bango pe bazala na kata kusanga liwana. Oui papa na ba vérité tangu azotinda bango alobi bino ndenge ndi azobelela bino bale bokindi mais okitanga tindi bango atindi bango azumu kwa wana zalaki na nguya munene akati ba branche ndambu abibo simba bocha place ngai moko na simbi ya munene mukwa mozalaki na musu mukwa ngona biso vérité papa soki ba fongoli biso so maka mukwa na ete so jino ngoza ndengini tala mukwa munene donc c'est ba ngoni musu nyonso de mukwa penda mukwa. Prophète Patou, est-ce que vous dites que Zamba Zamboka? Papa Naïbi. Oui, bah, Naïbi que Zamba et Zamboka, mais on a Zoroba. Namoni on a Katia Zamba. Naïbi Namoni na Katia Zamba. Au moins on a Katia. Na Katia Zamba, papa. Bandeko Balandi. Ngana na oyo kamungu na moyo kamwa ba chair de poulet salamanga na mituni na lobande na mituna nzambe to na sana imbanzemboni na ibite. Prophète Patou. Merci papa. Lion ya liboso mutema malamu abengisi banyama boya to fanda to sala nini to sangana ngana soso ngila yo kaka est-ce que oyebike na tango tozo mona ko limbola ndoto poso na biso limbola mo parce que yo moko za momoni yo moko muto mona ki amour Jean na île de Patmos à vie ya mo Jean comme livre ya Apocalypse apesi biso na ba définition ya biloko ya monaki alimboleli biso ngo a rendre mot clair ce que le prophète Patou mais quand même ko limbolela biso vision na yo ngo l'air yo moni tant yo mozo sala analyse na ngo lelo on sala analyse na ngo ndeni papa la repose sa yo merci au moni sagesse on nzamba pesi bino vous avez sagesse ya nzambe au moni na kati ya vision na zui na so vérité papa tellement nzamba zo la tsanga na kati ya zamba eza donc nzamba pesi ngo limbola ndoto vision donc na moni na kati ya zamba na zungu na bimisi ngo siko na kati ya ndoto na bandiko limbola ngai moko place na limbola usiko bandiko ba yoka na talisa yo papa tani meza na kati ya zamba omoni ozali toza na kati ya émission na ko belo komoko e sengeli basali ya nzambe na bandiko balika ngolo balikambo ba bondela
babondela mpona nini ngai tellement nazwi na kati ya basala nzambe bazalaka wapi ya wapi ya mboka na biso ya mboka na ya ngambo. Merci papa bito ya wapi limbolela biso nazoloba bien napesa yo napesa message moko malamu ntango nazoloba vision nazozwango na kati ya Afrique ezalaki zamba wana ezalaki bana Afrique nazo na kati ya Afrique zamba wana nazwi zamba yango na kati ya Afrique nde namoni zamba wana soki namonaki libanda namoni libanda na Afrique nazwi na kati ya Afrique nazoloba bien nazwi zamba wana na kati ya Afrique na banyama namoni na kati ya Afrique na kati ya banyama wana nazwi biso vérité papa na biso vérité na kati ya banyama esengeli banyama bapusani pembeni ya lion bazana makambo vani na kati na bango pe makambo nazo papa banyama wana bazana banyama mabe bazana banyama ya mabe esengeli ko soutenir lion. Prophète partout papa yo memeli biso vision ya concertation te ya makambo eleka na mboka. Bon papa nakota lisolo komoko zela est-ce que zamba ngo moni na Afrique et vous à la RDC te bon papa nalobi RDC te tellement ça va passer na vision atalisa kinga zamba c'est na kati Afrique alors kati na vision nanga est-ce que oyebaka ke lion ba lion ba bengaki nani roi de la forêt mokonzi ya mboka na bakonzi ya mboka awa namoni lion ya liboso pe namoni lion ya mibale. Est-ce que oza membre ya FCC na kashite bon papa na FCC na kashite omoni ngana za mosala nzambe ntango nzambe azopesa biso bavision azopesa biso vision complète kasi ntango nzambe apesaka vision afungoli yo apesi na connaissance na sagesse ya kolimbolela vision. Merci papa omoni ntango nzambe azopesa na vision opesa biso vision ozomemela biso na kolimbola te limbolela biso yango to comprendre clair bandeko baolanda na sikoyo nayebi te soki nga na bando tuna yo lion ya liboso naomona ondire fachi epuis lion ya mibale naomona ondire les raïs bon wala ndolobi mais ngata on va la non papa ngala moni et puis ba nyama wana na moni ndio za peuple congolais bon wala sero lobi mais ngala moni ndio na kata zamba yo wana tshilo komoko okay tango zamba la kisaka biso babiloko wana nyonso apestra sagesse nyonso na kata mutu a kasi sagesse mo bimisati na kota selo komoko talisa na loba ke komoko na ko lukana fiske divers pasteur omoni na koso papa na obeto lisolo moko omoni biso ba otoza lokola ba petit peuple ya bonzambe o bato bazomona te bato osama makambo eza na se bato bazomona yango te butu butu solala te pona kobondela tant nzambe wala kisanga na performance ya kotala lion c'est-à-dire ala kisinga na kati ya zamba magati yozolo ba pona président mais zelo pona président kuna te ngana moni lion na kati ya zamba metalo lion na kati ya zamba c'est-à-dire na moni élément nyonso nzamba pesa sagesse nini na kokolobela dans le message ya yango wana prophète partout lion ya liboso na lion ya mibale mais lion ya mibale asimbi mukoa tozomona awa bato musu balobi otie soki makambo ngo pe zozala bloqué quelque part pour na mboka zo avancer te quelque part les raïs pe asimba mwa mboka moté ye pas appel na décision na ye parce que c'est lui qui a dirigé le pays pendant 18 ans et le président Tshisekedi azotambwisa mboka. Est-ce que bitumba wana ya ba lion mibale za ba konzi mboka na biso oya kalate na oya sikate? Merci papa. Et la vision moko Daniel azwaki. Soko fongoli na Daniel. Okomona makomi ezoloba na Daniel 2 verset 10. So ça tête na fait otangi Bible ezoloba. Ta azopesa mosala nzambe vision. Ayebi ke olimbo le kozala tel de tel. Mais eloko nini ko so ça na ça nango. Biso to monaka o exactement que ça musika. C'est-à-dire que la personne a vision, la personne a la capacité de prier, nous n'avons pas naï. Pour akita mawa, na kati ya zamba wana. Malgré tout, la personne a la kati ya zamba. La personne a provision, nous sommes comme nous sommes na kati mutua. C'est pour ça que mon papa n'a dit qu'il paye naïo, pour la koye bisaïe le coup. Parce que ceux qui est qui mènent, il faut ceux qui n'ont pas vision. On a souvent dit serengo, n'a pas bon là. N'a bien non. Et sengeli c'est comme moment où on a bima kende. C'est-à-dire aïbisi na tindinga. Na kati ya vision nayo, olobinza masengi yo. Bo sangana basala nzambe basangana basala nini babondela pona zamba wana mais zamba ngala na mona mona mboka parce que basala nzambe ko yebondela pona banzete te bakobondela pe pona banyama te c'est que babondela pona bato sikoyo na ebite basala nzamba ngo kaka ya mboka na yo RDC to pe ya mboka mususu fo babondela pona na banyama zamba wana. Merci papa nzambe na ngai apeso sagesse zo na ngoya likolo makasi boy abakisa so musu likolo yo kana to selo ko monko.
tant nous avons la Kisangai na Afrique. Ça dit bipa izinga zinga nazali, bipa ina kuzua, toko lokota, to luzi ba basé ma fort. Yo kana bisayo. Et ça bitumba monsieur fort. Et ça bitumba komema on a kata prière mon ya honneur de Jésus. Il faut kende kokila. Mais ceux qui ont pasteur prophète partout. Mais ceux qui ont makamalo samu. Pas facha koti awa asangisi basala nzambe liboso. Toyoka bino mo bomona wa batu bakei awa pe nazo yebiso boye to utaki kombona susu awa na décembre awa veille mo bimbezalaki papa ya batu mutema malamu na ye akepe na veille wana afandi abondeli pe nzambe bodendi ya mboka na stade de martyr quelque part papa Fati pe na fin de l'année asala ki sous prière yo yebiso so basala nzambe basangana pa Fati et papa na ngai partout et ça non computer beaucoup mo beta mo bo batu ba yo le mbino petit ba mo ndire bino bo la ba cop mo ka bolia ke pa ya président. Merci papa même c'est le comment au moni Jésus Yesu Masi azo ça va école na yeta ngazo bengana minimum mabe bato ba bengana ki minimum mabe so simba te ba yepa so ba yebise ba bitala yo bengana ki kenda ki beta ba bazo bengana pourquoi so kenete yo réponse à pesi kamo alors bita ba po ba yebina ko bundila te après na yeko mona si je mo a répondre sur ba lobi soki be bongeni et simite ko kokila yo kana c'est le comment au moni na kati ya ndeko yebisinga pona ko bundila nezo répondre ka pona ko bundila au moins biso to bimi o to moralité parce que tu as efficace à prier les amakastro et ne sais comment ça dit na yebi que na o la prière o na o le kota bitumba o kota bitumba ya o le kota bitumba ya na yebi ya bonyo sina fandi ya la tactique à prière ne na si on papa na so fait yebi que na sujet o na beti na beti o si parce que si nous on que qui la 7 jours à sec na beta on tombe libre FCC na cash balio mi balio na omona bondi FCC na caché siko zena na bango mi balio na ba beta na ba yo kala te do yo soko koto pesi bango ba tactique ya prière ba yo kana bango papa merci on monte dans un état de lion c'est qu'on entend la lion wana zaki motema malamu na milo dinga ngo papa ta zo sa vision na bita te forme mangate na kati ya zamba na za moninga lion wana mususu amta malamu pour motema malamu lion bala kisinga azo sekala ya na lobi na yo te na nazo mituna boy lion ya malamu wana sekeza papa Fati. Bon, pas Fati a bengisi batu nyonso asangisi bango alobi pomboka oyo kende liboso na posa bino nyonso boya to fanda to sala nini to sulula mais est-ce que bato bazwa na union sacrée o bazwa de papa Fati na union sacrée bazwa na mutema moko te po eza na bato musu zela so na zwi lion oyo ya mibale lion wana azana muko azu muko wana kati ndambu apesi ba muko eza ka vite muko eza loko za na vite muko eza loko ba bwakaka c'est-à-dire muko eza pe loko ya mabe eza na vite c'est-à-dire bato na bazwa na kati ya lelo na bokuta na to na bosangana na o bazo ko ya ko joindre lelo na union sacrée c'est que bazwa na muko oyo lui ya liboso apesi bango. Merci papa. Nyangana biso ko moko sikoyo. Malgré que ça ko na zamba. Nazo ko le sacré na bango kunati. Nazo ko na zamba parce que c'est vision na kata zamba. Ni nete solo ko moko. Au moins le côté muko ça na vite. Ézéchiel 37 verset 1 Bible le biso ko kuti muko na football le zoni. Et ça bisi ça et ça fox et ça et tellement. Ça dit miko on na zomona c'est la fox on le ba poser miko et ça ni fi. Miko on na moni. Tant que zota Ézéchiel, nazo mona ce qu'on a kata sagesse ba prière ba dimension na mataka ba jeune makasi. Nazo mona ki reçoit fi. Et que soit vie. Et que soit vie. Tata, ce que c'est la moine. Azoka ke moine nanga. Azafo. Ya wa moni bi bezolo ba na bitu metala ki nani? Etala ki Moïse, etango ba komi na kata désert, ba bitanga otombo na nzita limbaki. Et sengi je sosani. Aya tombo la kendi. Mais zinga ya Moïse, obi ke bazaki belé. Même le monde en banga poane. Po bino na Congo a bozana basala nzamba mike, na basala nzamba minene. Mais makambo ozo basala nzamba minene ba yokota. Pour nous avons musala nzamba muke pour bino na Congo a besoin un problème à Bakongo bishop intel pasteur intel dadi intel mikolo ozo ba dadi na ba bishop te comme ba pai mikolo comme appellation à pai parce que ba congolais bazana ba mativi ba landa so ba obenga kuna bishop ba ngone so ba ke bishop so ba mo benga mutu so ki nani mikolo appellation ya Angola eza na ngoka papa na portugais pai bino so ko mi pai mais yo nzala pai si ko est-ce que ba landa yo po yo pas été biloko zo ba ni kota te papa na solo ko moko yo la pese liste c'est moko omoni un fourmi azamuke sans autant na mabele bato baza tina te ba bitina neza ka ba fourmi ba nase ba bika moni fourmi ko mbona yibi omoni tel malians azaka moke mais so ko nzoto adiranja nzoto mobimba yo la pese ko moko
bima ya bato babimi na zongi na kata message ya pasteur na kini na kiteki siko vision nga ya zamba na zo mama moke place na tuna limbola place wana limbola omoni ko zwa vision te musu mosala nzamba binga ke liboso Jésus pa ya kala shema kutaki ba yeko libanani ba grand tombe za ki place wana mais obiki ba bande ko ya Jésus babi ko babota maka mama ni tata na yo biso ko toza songolo paraso OK Jésus ayaki na Joseph tata na mama ni to yebi ba bande ko ko ndima mais na kati ya Jésus azakuna ba action bande ko sala. Et c'est pas tout le Jésus. C'est-à-dire que nous avons comment ils sont devant Congo wana nyonso. Ba généraux, banani, ba docteur, tout ça. Et ça titre par titre aux États-Unis. Mais là, on a comme prophète, parce que Kabonanga ba prophète. Ce que c'est que ba prophète, c'était pas comme ta frère. Prophète partout, vision ya Zamba ba kosimi balé. Lui amoko mutema malam, na lui amoko mutema mabe. Nani kanga page ya nazo na page ya liboso mais nani tout nos questions moko oui France bon na oui France yo karango na France yo ka ba États-Unis c'est ça na bien ambo comme ça yo karango non ça papa na yebi parce que ngana yebite yo répondre ngate na ina tout na ba est-ce que bato baza kuna po balia 4 fois balia 5 fois po bazala bien po ba président na ba diriger bien est-ce que ça va passer ba kota rappeler ba prière na ba chaîne ils ont tout na toni bana poto boya nulanga pardon ba ndeko boza na Paris est-ce que pour Paris za na Paris bino boza lelo na ko na corona mais er mo ba tchadino na mo ba kabula mino mpe moi ba biloko abolia ya ofele o na Congo na Afrique pe ça m'a raté est-ce que Macron peut dans ma colonie balé pena dans les seigneurs ko na keno na vision mi balé pas saison ya mingi na mboka libanda ba paya bana poto yoka vision na bino babi passe zo ya makasi alors nzamba ebisio oyebisa bango babondela n'est-ce pas oui papa mais prophète partout prophétie on ne comment pas les gars na TV yo yeka pour na contredire été pour ne comment pas les na TV ebisi bana poto lobi na totanya otela ba YouTube ke nenge zana passe ya makasi zo ya na osenga bana poto bazonga nazo senga bana poto bazonga donc yo poyo yebisa bana poto bazonga bino ko mozongi sa bango na Afrique est-ce que na Afrique passe ça te merci papa na ngana tel selo ko moko bande ko baza dibana mboka tala diabela na place nyoso diabela tikala raté azate ke article na Congo article na Brazza article na France na France na Belgique non place baza babondela muto zonga te et bon ce zonga ya yo moni me baza te za batali singa ibuyi alors di kuna bakokanga banzela nyoso bakokanga ba entraîner nyoso ba mosolo écoute ezala mo passe ezala makasi ko bandeko bazala Kinshasa ne bando se boko bazongeza problème grave nzamba batali singa ibisingai bondela pona bango yebisa pe bango lisusu lo baba bondela baba ngate babondela ngazi ate pe bafanga na babondela na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de colon baza à niveau Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc si on a un bon côté ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Yo comme ceux qui m'ont toujours contredire ndeko wana contredire parce que dans les crapes ndeko wana zoki prophétie na lobi nzamba yebisi bato bazana poto bazonga yo bando lobo bazonga te ba fa émission tata na émission vision na zolo ba oyo place bango bazali papa na ngai place bazali ceux qui m'ont na kati ya bolimo pena bonzambeka abondela nana nzamba talisika lobi na ngai buyi abitala libanda mboka na moni na bandeko ya nga na zo da beni ya loba wa na moni ndeko na nga moko za na France nga mona moni na vision na moni na zo lela azolela pena azolela abi mais ndeko na ngoyo azolela bodi na moni muso azolela lela ba moni sobolela babi ba porte ba entraînement so nde ba kanyi mboka to bali ko souffrir et surtout ça na bisa ngabi bo banga teta ta bisinga bo bondi ba porte so fungama atuni ngabi bo ngoni ande ngabi bozela tabika bozela na moni mamo shit ya Kinshasa la nena zo na mo shit na zo shit ya Kinshasa na Kinshasa pe awa nzaba talisinga ya ba keke ndeko bazolela su mwa moke nabi initi ni ngoya bo bondela tata ucha beaucoup kapuna babondela kapuna bayati bayosani babondela nzaba osala Freddy CCB, l'évangéliste Freddy CCB à Restauration, au Azabon na France, na Lyon, na Ganisio Landi, Ricky Bazou na Paris, Yopozo Landa, Ozo Kande Toso Yoka, Dinga na Zo Kande Pebino Bozo Yoka. C'est Rita na Londres, Maman Rita, moi si ya Papa Dostino, na Londres, Bino Bozo Yoka, Ngapeka na Oyoka. Mino mitu na vraiment siko prophète partout. Bible lobby. Na Nicolas Souka pasi goyama makasi. Est-ce que Nicolas Souka moya moti? Bon, merci papa pour na maloba. Na loba kata na kata biso na osala. On va tomber sous ba lobby. Nous obika déjà na grand na temps ya tribulation, grande tribulation. Or na Matthieu 24 si je me trompe pas tant bazo ba makambo ya fin du temps, grande tribulation. Balobi ke egoya après enlèvement, c'est-à-dire enlèvement salamissima tribulation ana ebandi. Mais les lobozo les kalaba média balobi ke toza déjà dans moment de grande tribulation. Ce toza dans moment wana, c'est que enlèvement c'est salama. Oh ce qu'enlèvement c'est salama, c'est que yo na ngapeto tikala. Merci papa pour le message. Ozo bibisa monoko. Enlèvement, yo kana bibisa monoko. Motoko ba message ni mo eza imonza. Biso toto vivre dans ngulu. Soki par exemple et quand ça a été comme la fin ça dans nous terre. Ce qui fait, c'est qu'il n'est pas bien. Ça dit fait à moto. Et ça c'est pas comme on vivre dans ça oui. Dans des se comporter devant nous embêter. Ce qui me trouble et côté oublier malade des problèmes mon côté. Biso la salle de bonne de générateur mon yoso. Donc on nous direction ni oyango et côté de tout monde. Donc le monde n'est pas tata. Nous on est sur le papa. Non yokayo. Ngai na dandi ba dans la matinée 5 jours à sec. Non lettre de la maïté non ta ba prier. Nous sommes là qui sont là comme papa. Alors nous allons dire est-ce que fait to comme une soupe ou bien to mito salamu est-ce que moto ko ngeza moto moki ezanga mo nzambe na boya pourtant nzambe na boya moto ko yeba bozala te moto ko société so qui tourne des côtes na monde éternel ba ina bitumba pour la biso bana na nzambe biso ba sala to côté pour la kobundisa ne bitumba wana oyo tozobona esa bitumba molili mais en même temps pasteur prophète Pato Lobi ba pasteur à Congo bolandi prophétie na ndeko ayinamo ba liomi ba ale liomo wa mtema malam na liomo wa mtema mabe mais oya zali ko diriger na minute wana za liomo mtema malam ya malam zo diriger ya liomo mtema malam nda zali ko diriger mais liomo mtema mabe alotinda bato boke ne pas ya liomo wana bo fanda bo solo la na mais en même temps zo mukwa ya ko ka buki apesi ba ndam akot sa bon esprit mabe prophète Pato tala na caméra na ngai. Est-ce que quand on limbolela ngai likambo bengi prophétie na ndoto ou ba benga songe na français
ndoto na bisakoli obobengi prophétie na lopoto okondi bolanga munene. Bon, merci papa. Merci bandeko baza bazolanda. Omoni ndoto vision ou bien ndoto na bisakoli. Na loba keloko eta na kati ya ba place na voyager na kati ya bamboko na kendaki bambanda ka boteka bipo na otamo na kati ya ba village ndoki nikotamo na ebisaka bandeko la nyoso. Un vision, un ndoto, c'est efficace makasi ko le kata so mtasakoli parce que mutako sakoli ko rater mais ndoto irata kate. Oh, bisakoli pe ratara. Oui. Mais la seule vérité, vision so mtasakoli ka oui. Et si o eza na kati ya songe ya bikabonaye akosa ko les yeux. Mais ça mosusu ya bandi ko sakola ka bongo. Mais yoka place na télé na vandi. Ah yoka. Ndoto vision. Et c'est loko nzamba ko tena kati ya mutu wa mutu. Ndoto. C'est pour cela que na repose na likabona na ba décortiquer malembe na bimisango libanda. So bimisango libanda comme libanda na bi prière bonne bimisa bitumba. Ndoto ko rater. Mais prophétie ne ko rater ne ngolobi. Mais la seule vérité. Vision. Et les on nzamba tena kati ya mutu wa mutu. Obi mosusu na mona limisa na papa. Na mona de comment quelque part aso sakola. Asakoli papa asakoli mutu ngabi aussi. Mais trop baskoni. Et raté. Il y a un ça va dans un ndoto. Et c'est ce qu'on a dans tongo. On a le pongi, on a une vision. So y a bisanga, na sakoliam. Mais tata yemo ko tela mutu na yo. Ce qu'il faut mi misako libanda o pesa bato bazana sagesse ko limbo basa babanda ko limbo la ngwa bimisa. Ce qui va limbo le sini à cause de ce qu'on prière, aux ans de Kambouana à betia na kati. Pour ça defuma ou be ouverti, il y a des paroles ouverti, il y a bituma ko bituma ne koya. Ndoto esuka ati. Ni ne selo komoko. Ce que je Bible solo parce que na moni apparaît za ma musika mamoke. Sauf au Daniel, quand il y a 2, verset 10, Zoti na 20. Daniel t'a dit que ndoto wana. Et c'est que ndoto mo ka ko limbola. Wa vision bungi na mutu. Aya c'est ce vision. Kasanga nga memo bisika wana. Ne place na nga parce que le biki ndoto ko zape ndoto simbara. Mais nini prophétie pe simbara te. Mais ndoto pe ba bossa na kati. Kasi mona ko ndalo ndoto ta bossa. Kasi nena comme sur le place wala. Ndoto ba kosa e bunga kana mutu. Donc na mona de pas bande comment ba benga libana mboka na limbola ndoto. Azu vision et qui ce que tu sais na on a prié temeza nzambi il fait zonga ya mo Daniel akende ko batala ngomba abengi basangani ba osenga ngesani kasi on est qui ça ndeko nga Yves Loti abosani na eke nango na butu na la mwina tonga bengi alors prophète partout na lotaki mais notamment ndera ezala na yeba mo lesute ali yo peno bandi ba prière penza bazongi se ndoto mais tant Daniel azozwa vision wana na nga pesa lokomoko na yo kaut tant Daniel azo ezali ka papa amoni na kata di kabo ya ndoto tana zolo bango c'est que c'est vandinga de atamule na kata nzoto ti le mona le na chaîne et ça c'est que na vision na butu lo da tongo pona koleka c'est que na ça complainer zolo ba nyaso siko zela oya yo ya balio mi balé eza ndoto to eza prophétie limbole langa na yebana o na zolo ba we balio mi balé sotali soko eza ndoto eza prophétie eza ndoto eza ma prophétie te yoka eza ndoto so il faut la limbola yango mais pour la limbola yango na yebisa ke komoko aw ce qui prophétie c'est une sakola ngai oui na ko sakola mais eza ba mama ndoto eza na ndoto ifanya kati ya mtu na ngai mais ils ont travaillé na kati ya nzoto mais zolo ba il faut na mataba jeune pour na côté problème naki vana na kati prophète partout apocalypse ezalaka prophétie to ezalaka ndoto parce que Jean lobi oye bi histoire no da binyoso ba memi ba transporter l'esprit tina île de Patmos azaya olala ba zuye ba memi ezalaka prophétie to ezalaka ndoto pourtant a commis ce que lui apocalypse chapitre 22 vers la fin à lobi boy bo bakisate bo longola pété o nyonso di prophétie o nyonso ekomami na buku oyo ezalaka songe to ezalaka prophétie. Merci. Prophétie yoka ndoto na prophétie biloko mibali wana totuna o ya loba alobi ke nakati ya prophétie landa prophétie to zoka ngo mingi ebimaka nakati ya ndoto tande yaka ngana ko ngona na vani mingi na basako na ba mwanda wana okomona vision ngana zui mais mwana kiasa kolia et nakati ya vision ndoto pour di maso bana il faut tasani aloba yango donc comme si ce qui n'appelle ko ko bango de o ya loba eza ba vision et wita nakati ya ba ndoto ndi dimi nakati ya prophétie. Et puis, na kati ya ndoto nde prophétie ko bimisa pona koloba yango. Et puis na ndoto nde ba ko na prophétie.
c'est pour ça que monter le molate abakisate mais pour donc oyo a un mot to likoloba ba biloko moni mi balé ezala bandi kwa poto ezala ya zamba o ngata musuna o pour ngape ermo bosuna kangi pe miso na plateau na ko lota ni na kangi bona ko na lota mo ndigo yo ba no lota mamba Congo ndi na mo na la na kangi bona mo ndigo na lota mamba Congo siko ngane aloba est-ce que oyo loti wana obengi yango ni prophétie to ezandoto na tchamo na cadre ni na tchamo wapi oyo ngana zui vision eza makambo tata la kisio na ndoto eza makambo yo tata la kisio ala kisinga sala eza vision o zamba la kisinga eza vision donc oyo la kisinga eza makambo ko sala prophète partout na sukisio awa mais nazo na koboy ngana obenga oya to solo la bilo misato to solo la prophétie songe to solo la bilo misato na vision bilo misato c'est ça bilo misato oya okabole la biso prophétie songe na vision merci papa nasaka na place tangi bilo misato landa nasi bandeko zota la biso bazali banda ya mboka ba pasteur bazeli base bele bazolanda yo landa na bokeli yoka ouais ezata la weza toza na vision toza na ndoto toza na monisi et comme combien misato yo tangi ko na misato ngata ko misato ndoto vision na emo zela nali toke nango parce que oyo ça biso ba tautologie ya ba moya lingala donc na la tia en français na tia prophétie na tia songe et puis na tia vision yanga misato Orlando si qu'on a kati ya ndoto vision pono kabola ngo trois part na kati mtu aloti ndoto eza na ba r na ba r parce que ça di kabo tata pesingai o mona ndoto tozwaka na 8h 9h 10h comme 7h 17h eza ndenge ba limbola ngo ndoto tozwaka 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 17h 18h 3h 4h 6h eza na ndoto bali na ba ngonga na ba date ba limbolaka ndoto tozwaka ko bana 17h 18h 19h 20h 21h suka 0h eza na r na date na jour nde ba limbolaka na kati OK ce qu'on a kati ba ndoto na nyonso wana na ko so vision na otango yo bolimbola na biti ya problème de se vandi ni prier ni na kobenga na ganga po ekota problème wana. Ok, nous allons sûrement lentement vers la fin de notre émission. Mais moi, par rapport à un message pour Nzamba Pesio, dans la caméra, il y a un monde entier Zolanda yo, ba Congolais ba libanda, ba opi ba na katambuka ba Holanda yo, il y a ba on bokuse nini oyo esengeli bato basala. Merci bandeko bazali banda. Nzambe kota problème oyo. Nzamba kota problème. Parce que tant que Nzamba ko benga na kati ba message zo kitisa tant que zo tonda nazo mona tsiko tata na ko sala nini po ngape bazo biso benga biso ba pasteur abikie mais Nzamba pesa grâce ngulu ya ko luka maloba pesa ni et kilo ani koma mais to bondela na bande ko bazali banda to bondela to soutenir Zamba wana Zamba banya moyo baye bakoti po basu babundisa lion oya motema malamu esengeli Nzambe achalo boko na kati na bisi bande ko bazali bana to bonye na sikuna ba pasteur nene bazali ba pasteur babondi ka bazali tozali awa limero na sina ko pesa ngora bokoso tozo compter ba prière na so le patata na la kate butu butu zo bondela limero na ko pesa bokoso pesa ba ngana zo kota limero zo pesa bino 0 na la pesa qui a Vodacom ou liboso parce que WhatsApp nango est bloqué ce qu'on a pesa bien ya Fricel yango les autres pour le moment so bengo zonga 090 26 86 176 090 26 86 176 donc prophète partout c'est à soko bengi attention nazo ba bien maman vision et bangisa ote yo benga tokoluka pour prier mon akasi to tout amour tellement Nzamba pesinga sagesse samaeli wana apesa na prière ni peto kobondi pona bakawala nyaso. OK. Merci to komina suka ya émission na biso ba papa ba maman bilengi basi bibadi ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville ya Paris ya Allemagne ya États-Unis et ngaye bana na Nzambe na kanisi bino boyoki ba prophétie mibale mais prophétie ya suka ya mibale asengi na bana poto pas koya parce que Nzamba la kisi pas koya makasi mais bozonga te bobondela Nzamba. Et je vous encourage aussi pour vous dire priez sans cesse. Vous devez continuer à prier. Oui,
parce que ya nango nzambe ko ya nango bitumbe ko zala nango mais eloko leki nzambe na makasi zala te eloko pe leki prière ko zala te nzambe lobi je te bénirai na ko pambola yo ata libanda ya mboka na yo nzambe capable ko pambola po nzambe pambola yo ezosenga te azongiso na Congo te nzambe capable ko pambola na mboka bapa esiko zali nzambe za capable ko pambola et puis ko bosa na te Bible lobi vous verrez la différence bon mona bokeseni ba o baza yanga na ba o baza yanga te na moment to komi et komi moment ya différence nzamba komo sala différence bisika o bo yeba ba o ya nzambe na ba o ya nzambe bo yeba na ba o pe baza ya nzambe te bo yeba yango mais ba o ya nzambe ha Bible lobi bo lona pe bo buka ba o ya nzambe ba ko buka na bisika o ba lona kite ba o ya nzambe maya te kauki bisika nyoso nzamba ko bomba bino na Torah de Kérit ndenge oyo asalaki pona ili tika nzambe apambola bino nous disons un grand merci et pas ya la grande dame Queen Mother la grande dame Mama Tiffany to pesi o mote sikozali mama nzamba pambola yo musala kitoko bikolo biso nyoso to bina ka danse moko salika mikolo zaka lo sako tozaka na lo sako o mato kitatoaka na lo sako nous disons vraiment Mama Tiffany ya lo sako penda yango et nous disons aussi merci na prophète Patou. Merci papa. Le sako na yo. Le sako papa. Le sako. Alors to kutani balasima kimi ape bobote bondeko. Etika lokata bota bino botikani malamu. Na olia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi, mon tio naza nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na koyete bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunkayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo
rien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete